pasi ya makasi, pasi mingi na motema, makambo ya pasi, makambo ya kolilisa, makambo ezosala pasi ya makasi. Tomonaka deja depuis kala, ezala basala nzambe te, soki mobali akufeli mwasi, la plupart ya mibali, omona ba mibali mosusu bazwaka, soki eza ebele babandaka na 6 mois, ndo omona mobali aye kobala. Mingi omona keti inane, ba mosusu ovanda na ata 2 ans, 3 ans, ba mosusu omona keno na bokola nanga bana nanga bakola. Tango bango nyonso ba obalaka ndenga pe na kobala. Ebele ya mibali basalaka bongo. Mike kaka nde omona komi pressé, naluka mwasi kovanda nga moko na okoka nanga te. Mama 2024 Gavker to Yelibino solution. Pour n'a pas problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba moana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Bossa ya mwasi ekimayo kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi. Ebongo oyo etali loposo, vergeture, babengi nduta, bouton, tache, acné. Gavker ba produit ya solo teint uniforme. Na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimi kitoko na feti. Tozali na gamme complet ya kopakola, ya injection, ya comprimé na ya suppositoire. Ozali na problème ya hémorroïde interne, topé externe, papa, maman, kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour la maladie ya tension, diabète, AVC, topé obésité, lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport. Kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela. Olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Voilà la famille. Gavker ayeli biso ba solution ya kitoko. Gavker ayeli biso ba solution ya bien. Gavker ayeli biso ba makambo moko ya kitoko penza mingi makasi. Balobi na Gavker bika na yo libela. Na Gavker okosimba na yo mwana. Na Gavker bandeko nanga place ba solution matakita ezali na ndenge moko ya bien. Gavker azawana asungaka ba papa, asungaka ba mama, asungaka bilingi. Problème oignon so etali santé ya motu. En tout cas la famille Gavker azawana asungaka penza makasi, alandelaka penza makasi. Tango kozwaka traitement na Gavker de ton côté na nzoto na yo na kibuyo moko omona déjà que obiki na yo bandeko na ngai. Babilo mosusu tolobaka ezalaka bongo soki omona bato baosala mosala kitoko toyaka totomboli bango toyaka tokomisi bango lelo ba docteur bakoma na bango kilikili mais oyo nakoki korassure bino ezaka keno na ba docteur nyonso Gavker azali kolo bandeko nanga kuna penza solution ya kilikili pe ya kafu. Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue surtout sur notre chaîne, bienvenue sur Kisongi officiel, bienvenue na balandi nyonso ya kala, bienvenue na balandi nyonso ya sika, bienvenue na ba o nyonso balandaka biso déjà depuis kala kandenge tolobaka. Bienvenue bandeko nanga na bino nyonso bato sika. Boyei malamu toyambi bino na maboko polele. Chaîne na biso eza chaîne ya Kisongi awa toyaka penza pona kotonga. Toyaka kotonga na biso ezalaka kotonga moko eza public. Eza kotonga moko ya kobatama te. Parce que bato ebele batongaka na bako bato omona otonga bato ao batama. Bamona nga te bayoka nga te. Ba audio oyebima te. Ce n'est pas le cas avec biso.
biso si s'agit ya kotonga toyaka publiquement awa toye kotonga. Soki yo pe olingaka na yo kotonga na osenga na yo zwa kiti na yo vanda. Tango ozovandaka wana kobosana pe te kosabone parce que awa kisongi nde kisongi tobetaka masolo na bakombo ya batu. Moyen tobeta masolo na bakombo na biso eza te. Awa kotonga mata kita na ndenge moko ya bien. Vala bandeko nanga lelo kisongi amemeli bino lisusu Pasteur Marcelo. Toyebi Pasteur Marcelo aza numéro 1 ya église La Compassion. Bandeko nanga toyebi toyoka makambo nyonso oyo eleka na liwa ya mwasi plutôt ya Pasteur Marcelo, liwa ya Mama Blanche. Jusqu'à présent, quand ndenge boyebi manungu ezalaka nde ebele na mingi ya banungu ezaka akino Mama Blanche akufa na nzela ya BBL. Selon bandeko ya Mama Blanche que non, moto abando tinda Mama Blanche akendo sala ba BBL eza nde mobali qui est le Pasteur Marcelo. Yango bandeko nanga ba nungu ebima. Bon, comme d'habitude boyebi biso to sala kisongi mais to lobaka pe makambo oyo eza réel. To yaka na kisongi te ke non, to yako sambwisa moto, to yako finga moto te. Kisongi na biso ezalaka ya cadre moko ya bien. Alors, babiso oyo kutu to kote la Pasteur Marcelo, to kote la ye. To lobi bandeko botika kokosa mama na biso Blanche kande Pasteur Marcelo ye moko alobaki ke non akendaki kana mwa opération ya moke kaka. Eza opération oyo elingaki eboma ye te. To opération oyo elingaki emema ye na liwa te. Mais comme Nzambe atikali ka Nzambe eyaki kosala kino opération wana eyaki komema mama na biso Blanche. Bandeko nanga na kovanda kandeke to vanda bino moko boyokaki ba prédication Pasteur Marcelo ao teyaka. Tozonga nanu avant liwa ya mama na biso Blanche ba prédication ebele ya Pasteur Marcelo ezalaki mingi basé sur sa femme. Abandai kokomisa mwasi na ye, abandai kotumbola mwasi na ye na ba prédication nyonso. Donc ye mingi chaque dimanche soki azoteya abando kokomanke te koloba kombo ya mwasi na ye te. Donc chaque dimanche soki azoteya boyebi déjà ke na mateya oyo Mama Blanche akorate te akozala. Ezalaki ka bongo la famille. Jusqu'à ce que toye komona Mama Blanche aye kokufa kozonga ya Pasteur Marcelo tango azongaki abandaki koteya lisusu ezalaki kaka mateya sur liwa ya mwasi na ye, koma alingaki mwasi na ye, koma lelo ye nde akomi papa na mama en même temps, koma bandeko ya mwasi na ye baye kozwa biloko ya mwasi na ye, biloko ya cher, koma mwasi na ye akufaki. Donc ezalaki kaka mateya oyo abandaki koteya. Bon, ebele bato to comprena na biso to lobi c'est tout à fait normal. Mwasi na ye auti kokufa ça fait presque 2 mois. Donc c'est normal. Mosusu omona ngo neti ndoto. Mosusu neta o comprendre. Congolais partout oyo ozali na monde entier, offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te. Congolais tala mabele oyo ezali komonana ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba, route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku, à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba, ozui 15 mètres sur 20 na yo, y compris les documents administratifs na kati. Donc okozwa ba document ya quartier, okozwa ba document ya commune, okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye. Pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozosomba plus. Ah oui, tolobaki te, tolobi bien, y compris les documents. Opesi mongo na yo, oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20, ozali na droit ya ba document administratif nyonso tu. Moi sensibilisation la famille quand ndenge ezalaka na système okapia na système okakitoko na système okakitoko makasi la famille
Bamapango ya koteka yango yo. Toteka bamapango na $750 ya pamba. Osombeli bana na yo lupango. Esalaka pasi pe soni komona papa na mama bakufi. Siko bakomi kotuna bana. Bapanga batikela bino nini? Bana bakomi koloba ndenge toza boye totikalika na bambeto. Totikalika na basani banzungu. Toza kutu ata na bisika kolala te. La famille. Tosombaka bamapango. Ata soki osomba bamapango pona bana na yo te. Omisombela ta yo moko parce que ozokola. Toyebaka lobi na biso te. Ezalaka toujours malamu. Mwa lupango na ndenge moko ya bien. Oyebi keno ndenge eza boye. Naza nanga dans les bons ekosala malamu mingi. Voilà. La famille quand ndenge tobeta masolo ya Pasteur Marcelo. Pasteur Marcelo kozonga na ye ezalaki ka muke muke. Liwa ya mwasi na ye, liwa ya mwasi na ye. Bon, eloko esali keno lelo toya kotonga. Toya kosala kisongi na biso. Eza komona ba makambo kande Pasteur Marcelo alobaki ke ye akokaka na ye célibataire. Ami apesaki ba raison na ye alobi raison pour laquelle atako bala. Abalaki na kibomwana parce que abando koka célibataire. Bon. Bilobila ekomi mwa ebele. Tomoni ba mama ebele. Basepeli na ba propos ya Pasteur Marcelo te. Tomoni ba mama ebele baye kosabola pe kofinga Pasteur Marcelo na ndenge moko ya mabe. Yango epesaki biso makasi tolobi te. Situation ya boye. Tokoki kovanda nango kimia te. Bon. Quand ndenge tobetaka kisongi na biso. Premièrement, eloko nanu na koloba. Eza que Église. Surtout, moi je m'adresse à l'église La Compassion. Eza église monene. Tango pasteur azotea. Bien sûr, yende visionnaire ya église. Mais, soki bomona makambo mosusu ezo marcher bien te, ezalaka toujours malamu. En tant qu'église, bino pe botelema. Pour que mabe ekota te. Parce que kote ya ndenge papa na biso azoteya eolakisa ke aza na souci kaka ya makasi envers mwasi na ye. Parce que mwasi olinga mutu olinga bovanda na ye des années aye kokufa. Kokufa ezalaka ta bien mutu akufi o abelaki. Mais soki ezalaka kokufa boye bolali bolamuki na tongo ake kosala ma opération muke mutu akufi. La famille esalaka pasi. Siko ti lelo Pasteur Marcelo nano andima te ke mwasi na ye aza ya kokufa. Babiloba loba nyonso Pasteur Marcelo azolobaka wana aolukaka moyen nini ya kose consoler. Aolukaka moyen nini mutu aya koyebisa ye ke non ndenge oza boza na ndoto oza ya kolala eza ndoto lamuka yango azoluka. Mais eza réalité mwasi na ye aza lisusu te. Siko en tant qu'église peut-être bino na côté na bino boyebi ke spirituellement Pasteur Marcelo aza makasi. Mais émotionnellement, physiquement, mosusu makasi wana eki spiritualité eza te. Est-ce que moyen eza na église La Compassion bozwa nano relève? Botika Pasteur Marcelo ayaka na église avandaka neti mundimi nyonso. Mais soki ba réunion eza banini ezali a participaka be kote ya nanu bopesa ye chance wana te. Alela nanu mwasi na ye. Azwa temps ya kobika na situation ya liwa ya mwasi na ye parce que nanu abiki te. Aza nanu azolela kaka. Ekozala bien en tant qu'église bozwi nanu relève. Parce que tant bozwa relève wana eza kosunga bosunga ye. Parce que oyo azoloba opetisa bato ebele mabaku. Ye alobaki peut-être na ndenge ya bien kolobaki non na kokaka nanga célibataire na balaki na kibolengi nyonso.
siko bato ebele comprendre kaka non papa oyo aza makambo makasi, papa oyo mataki ekitaki yango eko confirmer bato ebele lelo ke donc yango yenda abomisa mwasi. Donc makambo ya BBL wana eza makambo ya solo, bien que ezala ya solo ezala ya lokuta, mais ba makambo Pasteur Marcelo akomi koteya ekomi kopesa bato conclusion ya makasi. Yango ezalaka toujours bien en tant qu'église bozwa nano relève ekozala malamu, bozwi nano relève soki bomoni ke papa akomi prêt ya kozonga lisusu koteya wana bopesa ye lisusu chance ateya. Mais soki bomoni de votre côté ke aza prêté, je m'excuse, alozolelaka mwasi na ye, je ne vois pas le pourquoi tokopesa ye opportunité wana kino papa il faut kaka te, il faut kaka papa te, ezalaka bongo te, esalemaka pe te. La famille wana eza selon ngai kandi na misana ya kisongisongi, parce que bato baofinga Pasteur Marcelo ndenge toya kosala ba émission ezalaka ba analyse. Soki situation eye oye ozwi temps na yo koétudier situation wana, selon nga ndenge na étudier situation, Pasteur Marcelo avanda nanu ateyaka nanu te ti mokolo comprendre ke non ndenge eza boye abiki na liwa ya mwasi na ye, ndenge eza boye Nzambe asungi ye wana ozonga kosalela Nzambe, wana kozonga kosala mosala na ye ka ndenge bando sala comme d'habitude. Mais pour le moment bandeko na ngai ekozala kaka mabaku na mabaku, parce que babiso nyonso azobetisa biso ba mabaku eza ba makambo mosusu tokoka koloba te, otali kaka eza ka makambo ya Nzambe. Mais côté mosusu to comprendre kaka non eza mabaku na mabaku. La famille s'il vous plaît nasengi kaka na bato nyonso ka ndenge ezalaka na ndenge moko bien, na ndenge moko kitoko, surtout église la compassion botalela likambo oyo, ou sinon ekozala mabaku, ou sinon ekozala pasi ya makasi pe mawa, ou sinon bandeko nanga bato ba continuer toujours kofinga ka Pasteur Marcelo. Eza bato mosusu to comprendre kana biso ke non eza souci, eza stress, mais eza na bato mosusu baomona kaka non papa oyo alekisa mwasi, papa oyo ayebi liwa ya mwasi, papa oyo boye boye ekozala bien te, s'il vous plaît. Église la compassion bozwa nanu relève Pasteur na biso Marcelo apema nanu tango akozala prête, tango akozala plutôt prêt ya koya koteya bozongisa ye ateya ndenge ateyaka. Mais pour le moment ekozalaka malamu avanda nanu neti mondimi nyonso na église aye kaka vandi, ekozala benza bien mingi makasi bandeko na nga na ndenge moko ya Congolais partout oyo ozali na monde entier, offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te. Congolais tala mabele oyo ezali komonana, ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba, route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku, à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba, ozwi 15 mètres sur 20 na yo, y compris les documents administratifs na kati. Donc okozwa ba document ya quartier, okozwa ba document ya commune, okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye. Pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozosomba plus. Ah oui, tolobaki to tolobaki te, tolobi bien, y compris les documents. Opesi mongo na yo, oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20, ozali na droit ya ba document administratif nyonso tout.